vient clôturer le mois de mars dédié à la femme. L'action missionnaire africaine dans le monde, AMAM, qui conduit le patriarche Kelani Bata Charles, organise la deuxième convention spéciale de femmes messagères de la RDC. Bisoyeyo, toujours en avant, pas de recul. Vive les mamans congolaises. Tozali ko benga yo mama. Pona kitoko ya mosala oye kosalema le 31 mars. Ezali esengo munene mpona ngai kusenga na ba mama nyonso. Ba mama ba Kristo. Ba mama oyo nanu ba ndimi Yesu teme aza mama asalami epai na Nzambe. Tobiangi ye. C'est 31 mars à la salle polyvalente Food Market, située au croisement des avenues Itaga et Wilry, à partir de 8h. Yako ko benga yo mama yaka. Yaka mama o yoka. Tozalika na mokolo moko spécial. Spécial wana mama. Motema na yo ezala polele. Ponzambe alinga soigner bolamuki. Ezala mo pepe ya bolamuki moko ezako ya. Sous les grands thèmes, cette fois-ci tu seras secouru. Et moi qui mwana oyo ngai Nzambe apesanga, il a fait de 5 ans que quelques années nazana ye. Yende moto avi charge ya koloba. Mwana yango muka mobimba bayebi mama évangéliste Buloba. C'est que ça na makambo ye bombami. Otokoko ba nyonso na télévision te mais to bengi yo yaka. Patriarche ye moko akobondela pona mama nyonso. Mama ya lelo yako za loboko ya paka oya ya 92 ans abondela pona yo a impacté yo avant que ya longona mokili oyo. Ponzamba bombeli ye mikolo ebele mais alingi asimba yo abondela pona yo poza la mama oya zwingolu epai na Nzambe. À l'animation, le groupe Shekina Kigoma, Eco Pentecôte et les autres. Invitation cordiale, bienvenue à tous.